Vous comprenez, donc tu as utilisé comme gouverneur, donc c'est que ça histoire vraie. Parce qu'à dit Chagoya Obeta, mon solo, il y a le Kouta. Alors, comme ça, histoire vraie, et ça lui passe. Et puis, il y a des. Il y a un ça lui passe. Comme on a dit, Batouan se passe qui va mongo, la cimetière va été. Mais il y a 1000 non, $1000, pourquoi pas autant même carburant $100 pour Okunda, Ningano de Fao. On a combien de chance? Oh, mais tu as resté. Je regrette pour ces années de Charakongo au Congo. Et puis, à deux amis, qui n'a été 22h et pas à gouverneur. Mais je te dis, quand on revient du Maki samedi, il s'appelle Singa Tamukete. Vers Charakongo. Congo, nous surtout, la groupe Wana, c'est pelité que yo Zambongo Wana et puis utilisant mon andenge na yo privé. Et ça, les gens ont donc, les artistes, nous sommes besoin de peuple congolais a manifesté regret. Il y a ma casse. Gouf, après ce on a beaucoup à Dieu Salemba, tant que président Imiko. Vous comprenez? Si vous Adio Salemba est dispatching, n'enga a dépensé mon wana, et on est toujours à dépenser on est ninié, mais par après, il y a beaucoup à Dieu Salemba qui n'a pas que un tel 1000, n'a pas que un tel 1200, n'a pas que un tel boy, n'a pas que un tel boy. Non, les gens n'ont pas été. Mon wana kaboma ega katanga bimi hôtel de ville. Et kiri o ekende ko kutana gouverneur. Bato ba kutana gouverneur wana ba kombo batangi parce que bato na bango tout bazalaki. Le temps ba bimi ka hôtel de ville, ne ba monaki a do biso mte ko po e fotolia. ABC One Television. ABC One Television. Madame, Messieurs, bonjour. ABC One, toujours au chevet d'actualité. Mbote Nabino Banso, Baïbo Misana Kolanabiso à travers l'émission Nabino Oyo, Toyambela Rabino, Baï Bakenda Sango et Belé, Baï politique, Baï musique, Banaba domaine ébélé, Baï économie, partout, oh, dans le domaine ébélé. Dans l'émission Toyambaka Bino Bango, pour que tu bêtes à Maïmatali, Mboka Maïmatali, grand sujet d'actualité au même avant nos bandes on appelle Simbote Mingi na maman Chantal Yawo également na papa Osé on a confiance au toujours aux RCC na coupé sa biso également on appelle si na vieux nangai na Manchester Vegi Sungu na molongani na ye maman Dorine na le baka à côté d'une grande femme à côté d'un grand homme il y a toujours une grande dame maman Dorine na Manchester en Angleterre papa Guy Sungu. Merci également à Djoubek et pas à Richard Ndjadi dans la staff bonjour bar abiso komi Afrique du Sud na Johannesburg au Moni bonjour bar té dans au komi Johannesburg té là tozoya kuna staff ezaka wana na Johannesburg pas à Richard Ndjadi mon ami de tout le temps de tous les jours. Merci également na Crey bandero nyonso oyo bulanda rabiso continuez à vous abonner massivement, likez la vidéo, partagez-la vraiment, ça nous fera du bien. Et ben, boyebi to fungolaka masolo ango na moko ya bao zali basé la bouche autorisée. Ezalaka liwa ya ndeko na biso l'artiste musicien o atika biso Jene François Matumo na Lulendo autorobenga na kombo ya général Defao o akufaki na date ya le 27 décembre 2021 na Douala na Cameroun après que vous à Côte d'Ivoire mais abotama le 31 décembre 1958 à Koufina AGA 63 ans to betara lisolo to yambaka to baka to ki lokola to fungola yango boye te bisaka bino bolandaka pe wetaki avant après pe kokunda Tenito, ça moi une petite restitution toyeba et les réunions est-ce que les réunions parce que nous les allons autour Hollanda ba voice more bimi et autour bima awa par rapport il y a organisation matanga banani ba liembongo et ça minenga nini bato ezaba est-ce que bato ya sokoda bato ya imiko ba famille na ye ba peut-être ki mbongo na gouvernement ba lié ndeto koyeba ngo tobi to lisusu
biso tozalaka liste bino esika information ezali makolo na bino mpe esika information ezali tokiti sur le terrain tosolana nde tozali no moko mpe ya proche ya général de Fao akomaka mpe loko la famille mabe loko la famille ti azolelaka avie na ye FEDEF oyo bazalaka na héritier Vuki. Bonjour. Oui, bonjour mon ami. Bonne santé nayo parce que toto kuna vie le vendeur donc ouais, santé ça va ndenge vie beaucoup la loba matanga pas ba voisin ici la avant mais pas na biso ba ta famille jusque là tozaka na matanga ya te que tu conduis des fois au samedi les autres pour s'arriver c'est vraiment pratiquement impossible donc biso tozaka toujours na matanga. Voilà, héritier pour yoza moka bato to yambaka yo avant quand à veiller na Kinshasa au pays ça peut éclaircissement tout le monde qui peut avoir le baki et on a mais comment on a une organisation dans son avant qu'on nous moi vivre il y a sujet à l'élo organisation ndenge matanga salamaki kolongwa douala et ba essayer de to kende lokete lobby enfin gouvernement et depuis chaque mois jet kenda qui kobanda rapatriement ya corps et ba morgue ndenge organisation ba obsèque samaki est-ce que vous êtes satisfait ndenge samaki bien y des bon na début moi ba souci zalaki hein kolongwa corps au Cameroun koya kisasa na niveau aéroport au mona ki ba mécontentement au mona il vient na biso dit ka mo maye na ministre modéré zalaki boy donc aki d'accord par rapport ya Corbière a manifester qui ndeko nanga pe pi Roger mona mboka na mona za tomboka na aéroport que cercueil za dinte na ravie tout ça mais ministre assira qui biso bino bo za la peser corps et comme donc eloko qui important corps et comme les restes au bo sali ba réclamation peut-être total OK ndenge to corps to tient mort mais est-ce que parole n'est ko kisamaki bon en tout cas on remercie le gouvernement parce que tout ça satisfait na ba demande na biso to sengaki to mona quand même que ba sala ki yango entre autres to qui a besoin ba changer cercueil to qui a besoin ba de la biso Corbière bien horizon masamba to sengaki vraiment que ba funérailles les cavements digne de son rang ya général de Fao c'est ce qu'on a vu dans musée national vraiment obsèque et les cas qui très bien alors sur ce nous remercier ministre de la culture et art Nanyo Sobasali et puis nous remercier ministre modéron Simba tourisme et puis nous remercier son excellence Patrick Mouyaya ministre de la média et de la communication parce que ils allaient direct na RTNC les gars qui demandent direct na RTNC c'était bien na poto na Japon partout balandi en direct dans RTNC et puis présence physique na mo pezalaki sur place dans musée na ndenge organisation les gars qui na musée ti nene to kendaki nango vraiment ti to kendaki nango cimetière en tout cas tous vraiment content tous d'accord Azalaki Samalukonda Azalaki ba déployer il y a eu présence il y a grand quand même Azalaki ba musicien auto presque ba onyo so ba yaki 80% Azalaki presque ba onyo so tout sauf que fallait agiter parce que fallait za pour tout so azaki na kin penga Azala mais polémique mo ba bio shiba yaki na suka 5 minutes avant l'essentiel à s'incliner devant cercueil à Viennae on a vraiment qui Viennae la gars Viennae so gars y a quitté moi pas senga za la main mais retard et le de l'autre côté ba qui défend retard ba rolata qui défend mais so moni ba jibe ba tic nous tout le monde n'a pas mukulu c'est VDF fait VDF ko za la aspect ko lata bien comment on a mingité donc les aviers azobma betik avier mais ko kende cimetière ba lobi ba grand no ba kenda quitté ba se retrouver na Félix na Adolphe oui na cimetière mais tout le monde va pas discours tous les gars na Félix na Adolphe to ko tenir bango rigueur te ce qui est plus important que ba qui na recueillement on comprend mais faut pas mon attaquer à dernière de mer même l'autre la discours est bel
prêt à la musique. C'est vrai. Bon, fallait bazala, mais bazala quitté. On sait quoi. Na regretté na on après. Mais un jour on na cimetière na regretté quitter. Mais après on réalisé que il s'agit là on a erreur parce que bazwa qui jaba mbongo, on mbongo ko permettre ba on batia ba carburant tout ça pour ba si serviette na suka. Na on regretté na on après mais na cimetière dit to kunda vie na moni wazé ko na moni Adolphe kabose na Montana to ko tanga bango te ko bango baza bana ndaku. Dans la palais. Alors na moni bon. Bao va représenter c'est bon comme corps peut tout le monde qui misait tout le monde qui misait un peu tard tout le monde 15h le temps au comme kuna tout ça donc kunda to zonga côté ba 18h bon l'essentiel gara ba monana ki ba ki na misé c'est ce qui est plus important. Très bien. Voilà, merci beaucoup Bandeko. Donc en général ndenge Ritien vous Kalobi bon et l'élément nango ça va donc V accueilli question de réponse après. Alors to côté les cabo pende mais biso pa na yo Menalingi avant tout le bango, ndeko fali, tu l'as vu sur le lema oyo, il y a ndeko Adrisha tipo à lobby et ça lui passe na bateau belé. Oh et sur je crois deuxième jour en oyo et le coup est circulé déjà. Tout l'andango nan. Après tout zongi poto solo on a hérité beaucoup là. ABC One Television. ABC One Television. Chers amis, chers collègues, artistes et musiciens de l'UMICO, Wabino Ndeko, Adrisha Tipo Bariko, le flic, les satellites. Bon, et le Wakokende gauche, droite et égalité. Ngai, jeudi, Nabutu, Tchakakongo, Abengenga, mon frère. Des fois, Obazo Kundaye, sans keba décoré à titre posthume. Ngai na ibisi batu na ezaki na biso ni surtout na réunion et pas ya président Dios na ibisi ba masa na bino nga na travaillaka na général André Matou nazo c'est la notification mais naza déjà na kata mamu ya boîte et pas ba na chancellerie et pas ba décorer batu na benga na novi na bengi général na miso batu to ya mbité je lui ai fait un texto ana tant on a salé les textos à réagir bon Tchakakonga bon ya tout tambola na to me ko bouger le temps toujours linga ko tambola na pas nga na bisi Tchakakonga na binga na za na entrée facile na ndako gouverneur to kene na ndako gouverneur na butu c'était vers 22h to kene na ndako gouverneur na Tchakakonga to komi na Tchakakonga na moni peu vieux na ebisi vieux na epa na yo problème ni na bi non vieux problème ezali ya ba artiste etala des fois ba décorer té mbonga décoration ezate ba sengi biso $6,850 gouverneur a lobby merde mais je viens de remettre la somme de $25,000 chez monsieur Adios Alemba au moni bino ba artiste tant to banda ko sunga bino te boko bando mona biso mabe bona ko mona biso mabe bo mona biso mabe alors $25,000 wana esali nini nabi non biso to moni yango te albi non bokende allez-y demander monsieur Adios Alemba mais je suis désolé je suis complètement désolé comme tout le monde qui on a 23h30 tala na ba couvre-feu pepe meni et ba couvre-feu déjà est bandit donc na bon Tchakakonga yo tikanga tina parler mais na nzela to regretter to lobi mais président Dios a pesi biso compte rendu que ministère et la culture va payer $10,000 pour na makamba bobsek il faut fouta ba artiste ba yemba ki moi quelque chose il faut afuta moto studio pe quelque chose mais nini a pesi biso compte rendu à $25,000 te donc biso to koyeba kama kama ministère à culture ya gouvernorat to koyeba te de là na butu na komeli via Dios na bisa bi mon vieux na outé pas gouverneur mais na za na information mo photo sola nayo parce que aza mokolo aza mutu na koyi ko bandambala moko tomboka te po naza liboma te na bengi via Dios na bivie tala makambo eza boye na koya na tongo répondre te na tongo ba 9h na komi pa na ye o abimika sikoyo bona ba vie Socrate
na bengi via Dios na bivi nga na za a photo solo la Trisha ngai na bimima makambo na ngai imikona bino wana bakomi ko sakana na batu ko manquer nga respect soki mutali ngai ba makambo mbongo oyo ya gouverneur hatu na maître John muta gérer mbongo wana na ebisi na bivi nazo zela yo na fani na zeli ti ba 13h ayeti na komele na bivi na olakisa bino no ba message na komele ke na bivi mbongo biso toza ozwaki $25,000 oyebisi biso topesi biso rapport wana te toza quand même banoyo ya kati ya boîte na yo il faut rendre compte po tolingi imiko ezala su ndenge ezalaka kala te tolingi imiko ezala na transparence soko omoni lelo biso baoyo toza mosika na bato ya sokoda tozoyokana te parce que transparence eza te oh non mais il faut botuna maître John oh nayebisi na bivi ya Dios maître John aza membre ya imiko te aza artiste et musicien te bakoki kopesa ye mbongo ba artiste musicien a gérer te parce que nga na yebi maître John vie wana azala na franchise pour na yebi vie wana aka mutu moko correct soki azwaki yango peut-être alinga loba bobo benga ba artiste baya tosolola mais ndenge elekeli vie faut tosolola oh Trisha bolo via komi kotomboka abengi dikando peut-être azosakana na ngai babizaleli ye wana mais bizaleli na nga parce que namoni moyibi bakongo balobi bantandu balobi mweni ndoki kata soko moni ndoki belela yango wana na belelaki tobandi koswana na via Dios na ba telefone na ba texto ti suka e kosila baba na yebi ko yebisa ba dikando na yebisi ba master misusu na lobi makambo eleki bo etala mbongo bo ti suka via Dios azolingo ndima mbongo wana te. Alors, on a pris na télé 50, na sala pe na be mission internet pour expliquer ma mbongo parce que et bimi na monoko ya yemo gouverneur, mbongo e bimi na poche ya yemo gouverneur. Donc nazane loka ko bangate, ceux qui même ba porter nga plainte, gouverneur a témoigner pour nanga, ba service à gouverneur ba témoigner pour nanga. Na koma ki na niveau wana. Nde ti na ina lega na TV na moni dikando abenginga ke no kosana ni mission te omoni imiko ezongi sika tokolinga na te zala ko salir ki imiko zala na calme dozenga ti suka na ba 23h aye ko benganga ke no yaka toluka président Dios to solanga bina oluka ini po nazo sola na déjà soka za coopératif ifa isa ke no leki nanga mo eloko ekotaki na sali boy to vanda sko en réunion to solola to évaluer ba dépense. La dépense est le cas verbal mandengona ils en sens té parce que bah écrit faisalaka à chaque dépense à chaque mbongo ezobima faut malo imiko ndenge faut malo bi eza nouvelle formule ezali imiko ya ba jeune imiko ya bateau e bazana monde android bateau bazana monde moderne bateau bazana dans le modernisme ozomona dans le modernisme ngana ko lingate na to sala imiko ya ba Tintin. Voilà, tam subo mon ave istengeza mulai nde na yeko benga président Dios to ti suka ba benginga to kote na président Dios avandisinga na dikando na Saint-Pierre Roger ayebisi biso alobino baleki nanga ya solo nazwa ki mbongo $25,000 ngana bivie bongo pourquoi banda kala noza olingo ndimate o te tango na 25,000 wana maître John akataki na 7,500 kuto 8,000 ya yemo kwa kati na bivi ya Dios ndenge na yebeli yo ndenge na yebeli maître John mbongo matanga oyo bapesi po esunga ke defa lela manandenga bien et comme il lisusu ke oh maître John akataki 8,000 ça je suis pas d'accord avec toi ote bosikoyo redi pe aiko landanga wa lokwa tokendaka na bango redi azui 1,000 mbiliabel azui 1,000 manda chante azui 1,000 bosi na azui 1,000 eme basai azui 1,200 chakakongo azui 1,200 na bivie. Mais ndeni mbongo matanga bokomi ko se partager yango bolokola bo partager yango c'est que ça les sous destiné na matanga te pesanga pe yanga ono leki nanga nazana mbongo te petit nanga isimba na $100 total na ozela mbongo mona ozwa pa bahati lokwebo na koyeba ko baxela yo ngana bi siko a opesinga siko baninga mso tenga mona yebi na sala na yebi voilà et pas ito yali. Alors na niveau il faut biso ba artiste tous à la conscient ya ba makambu na biso nani azo diriger biso même ba président Verkis c'était pas comme ça na lo barango bato belé ba benga Verkis moyibi na mboko yo baza ba ignora ba mema masumu Verkis même na sokoda lelo bato bazo la Verkis il y avait de la transparence Verkis a komaka tina niveau ya koloba que ceux qui to sali perception il faut après 3 mois to tchaka non monter en mbongo biso to percevoir
pour bato baza na ba idée tant to futa bango baye ba quand même le quoi to futa bango pour forfaitaire baye ba ke to kotisa ki tamzu $10 to kaboli bango $7 ndenge za prévu na nini selon statut $5 to tie na social $25 to tie pour na ba frais de fonctionnement. Alors c'était comme ça, la transparence. Donc eloko na olobeza wana quitte à vous ba artiste boye ba et pas itozali. Très bien, merci beaucoup. Na pesi mbote mingi na bandeko ba kolanga ngai à partir ya Kisangani ndeko boka benga na Kisangani vraiment boyoma mbote na bino bandeko Goma partout ba Goma tracé nyonso ba Kivu quand Kivu nyonso en tout cas on est de cœur avec vous. Nous sommes tous des Congolais donc tozana et on a bino ceux qui balende ba baratso nzo to moko suis passé parti donc tout le corps en partie. Merci beaucoup. Alors héritier vous qui Toto Landa Adrisha Tipo Oazebena Umiko et à Sonia. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Adrisha Ayana Sokoda. Ayana Sokoda? Mais Africain Tapé Umiko. Quand il faut se lenga penoga kiango, mais tant on a landé l'ango bien, Adrisha n'a utilisé comme gouverneur. Adrisha Azan Intelo. A quoi utilisé comme le gouverneur na Bousso Baté. Vous comprenez donc qui a utilisé comme gouverneur, donc c'est que ça histoire vraie. Parce qu'elle dit chaque obeta masolo ya lukuta te. Alors comme ça histoire vraie et ça libiso passe et puis proche ya def est-ce que boye ba yango ya on a biso que ça libiso passe comme on a que batwan so bazoki ba mbongo na cimetière ba été mais na ba 1000 non ba $1000 bazoki pourquoi pas ko même carburant $100 pour oya kokunda ningano de fao. En tout cas, ça m'a mingi na. Attends, ba combo. Si attends ba combo, mais ça ne sert à rien attendre ba combo parce que ba combo c'est ba inango déjà pour na ko luka ko blesser ba vie musulte auto na bango bien. Amona ki na tangi combo na eda ndenge mo boye peut-être aux ongo sokinde ni ba combo parce que na voice na déjà. Yango alingi ke alobi na komanda chance. Oh na to journalisti. Nga regret pour ces années de Charakongo am Congo. Et puis à déjà bi bazala ki na yeti 22h et pas ya gouverneur. Mais je te dis quand Ravier Bimaki samedi. Oui. Vendredi Charakongo abenga tokuta na place des artistes. Na ke kutana ye asengi na nga na tia instrument na place des artistes pour tant corps de uta morgue go ya wana po ba tia plaque na monument et ya instrument za la wana batu ba betandule tout ça. Nga la résista qui parce que na ebaki déjà que l'état mtazu makambudo surtout en charge. Na résista qui au tia ki anga ba anga to wana mutu na ye yene bongo ba basali yango. Peut-être mais na solo na expliquer vie l'état bimisi mbongo mais comment il ça souffre boy na tia instrument tout ça vie pas se défendre na ye et par après tant on ba ko batanga ki kombo na ye il s'appelle singa tamukete vecha Congo ba Congo nyo surtout ba na groupe wana ba s'appelité que yo kozwa mbongo wana et puis utilisant on ndenge na yo privé et ça li kitoko mingi te donc artiste nyo so bazwa ki mbongo wana peuple congolais mazo manifester regret ya makasi so gouva petse mbongo na maboka nani Gouf a passé mbongo na maboko a Dios Salemba tant que président ya Imiko. Vous comprenez? Si go a Dios Salemba de dispatching nenga a dépenser mbongo wana ya ngonde tozo yebata dépenser ngonde nini mais par après to ka ba voice ya yemo ka Dios Salemba ke na pesa ki un tel 1000 na pesa ki un tel 1200 na pesa ki un tel boy na pesa ki un tel boy Johnny a 8 7500 $8,000. Ah OK atangi kombo maître John que maître John voilà a 8000 mais na ebeli maître John na limité maître John a mutu moko a se comporta vraiment bien on dit matin ni pendant que yo bio en estime na Adrisha alors c'est quelqu'un non malobana uti pa ya et pas président ah vieux Dieu Salem mamtabisi malobana que maître John azaki wishaba mais ngani na ebeli vie na nga Moïse vieux José nde na ebeli et ça vraiment difficile que
Maître John asala ba acte ndengwana yango moni o sengake un jour Maître John aza chargé de mission à gouverneur mais aza vieux o ya soutenir peu ba musicien a soutenir ba musicien makasi aza na diaspora vieux Moïse wana vieux nanga na benga ke Joacin de na ebeli ye kutu nda pesa ka ba musicien mais ko yoka ke ya zwisu wishaba nazo kotela ngo doute mais na ebike bango moko ba na moment opportun ba oleka même na ba écran po ba solo la par rapport à solo wana si ko le gouverneur a pesa imbongo wana est-ce qu'il a pesa imbongo pour na fonctionnement na imiko ba pesa imbongo pona ba sana matanga ya defa non apesi imiko mbongo imiko a organiser matanga parce que délégation kendaki na hôtel de ville délégation kendaki ba ministère ba kendaki mo ebele adio salemba ba redia misi ba mbiliabel ba manda ba mo ebele ba kendaki ministre nani gouverneur ya maki bango tanga ya bango ba pesi requête na bango en tant que structure reconnue voilà tala biso boye tala besoin boye parmi ba requête na bango neto yoraki gouverneur lobaki andimaki bacha ba instrument na place des artistes bon qu'est-ce banda robeta ti jour robin sakor qui n'a pas été fait et salamité omoni allez gouverneur ndazo ki siko enveloppe il y a 25 000 après si pas président Imiko tout en temps était épargné na Maître John tout bon le président Imiko voilà ozomona président Imiko a payé enveloppe il y a 25 000 par rapport ndenge Imiko organiser ki masolo to mona ga neti Imiko azune l'arte parce que bana ba propres efforts to monika ke na ba propre effort na bango monde ba bundi ba créer tamo ba chapeau oyo ba chapeau to la chomoni chapeau oyo eza Imiko donc ba bundi ke ba créer tamo ba chapeau moi ba banderole ba bleu mike pour ba kunda ba la général d'effort et après tout on va voir ici 25 chabé bimaki c'est vrai que 25 chabé on peut bon à danger mais par rapport il y a une source sur digne balobi président Adio Salem balobi que ba pesa ki mbongo na ba musicien o ba yembela ki je crois fallait azoko déambuler clip ango nzembango ba mission yembela ki opona hommage ya VDF ba pesa mbongo na kamo ba pesa ka mbongo na musicien ba yembela non eza ndengwana te mbongo wana kaboma yeka tanga ba bimi hôtel de ville ekiri o ekenda ko kutana na gouverneur bato ba kutana na gouverneur wana ba kombo batangi parce que bato na bango tout bazalaki le temps ba bimi ka hôtel de ville nde ba monaki do biso mto ekopo e fotolia ndo moni mbonge bana ko kabamana bato ba yembi na studio bazwe loko te masalanga pompo miyake ayembaki wendo ayembaki petit rochero ayembi vient nga ko faire libaba ayembaki bazwe loko mote oh oui de lo radio salobi do ba pesi mbongo po ba non wana zalai kaka ko camoufler a camoufler kaka mutayeme na studio akoko selbo na poche asimisho manzete $100 a motiver na cadre mais poza la ke bato ba yembaki ba futi bango non c'est pas ça mbongo wana kabomi ka tanga wuti hôtel de ville ba bimi libanda nde ba panzi mbongo na batu o ba kendaki hôtel de ville ya au moins na pesi Montana ka menga raison Montana zo pisanga tout le temps amvuki makamwana bo tokotango te parce que troya ozala sali talaka ne mambango zo kendela nga zo mona Montana mabe na no Montana mendeni bazo benga yo zo kendete bazo benga yo zo kende so yo kete moyenga pena kende ezate parce que yo fozala na po to bana mamambongo ondeni chaque fois zo pisanga te héritier moni mamambongo to yo bima sali pamba pona suka nango okoyoka kaka lelo na pesi raison na pesi Montana raison azalaki prophète azalaki vraiment prophète ya hôtel lelo ke muninga na mina kufi au lieu bo s'organiser bo kunda muninga mais bo préféré bo benda bon musu pesa magi à part 25 wana 10 minutes bo pesa magi mambeza belé ezo bi malé mérité comment expliquer mbongo mowei où des gens peuvent blaguer avec ça. Comment ça?
eza mawa mpona baartiste na biso eza mawa mpona baartiste na biso en tout cas baluka bachanger image na bango mpona mama mbongo eza toujours sali mama ne bandi lelo te moye kopesa bamusicien confiance na mama mbongo eza te c'est vrai te lofombo azalaki te lofombo azalaki na ye te c'est vrai que toi na baartiste lokola bafélix baze quoi baza vraiment honnête baza vraiment honnête na mama mbongo omoni na babuso bate mais la plupart bavie na biso batikali mama mbongo toujours problème toujours le fait que c'est Rava Koufa j'espère le président Kabila Yamba bango mama mbongo kaka que c'est le ba vérité ba kotaka bazwaka boy ba batikalaka donc ba musicien congolais to luka vraiment bo luka bo s'organiser côté wana bozala honnête c'est mama mbongo parce que ceux qui ont confiance bakomo perdre de confiance na bino et bien té demain ba autorité pe boya boye si un problème so ba calé mais yango Chantinia lobaki Chantinia epsaki adisha yango tolinga ko aider bino té bo mona biso lo ko tolinga ko aider bino té parce que sérieux ça té na ba structure na bino ba musicien toujours ezalaka bongo c'est pas bien comme on a marqué vieux alali bat musuba na souci mais bat musuba bendi ba lar ba tiena ba poche ba nini eza vraiment l'ingité mais la moni ja président Verkis a sali ja lettre ya suspension à président Dio Salemba omoni na landi voice na emoko président Dio Salemba lobby a ko se justifier azaki ça intérim mais président Verkis ici à suspendre déjà Nenga ba suspendre ye. Akei ou bien il faut pas la peu souiller. Non, biso za posa ba landela na bango ete mais toi na posa a justifier ba dépense na ye. C'est ça ko landela dans sens que yemoko et que nenga voilà yemoko président de Salemba a justifié ba dépense nenge salami que 25 000 na longola ki autant na salaki boy to longola ki autant to salaki boy to longola ki autant to salaki boy to longola ki comme ça to za quand même tout le monde a clair na 25 000 wana parce que la batu musupe batangi ba komo ba soki ba 1000 ba suna ba 1000 te net grand-père azo réclamer que net grand-père ngala so la grand-père réclamer que petit ozana batangi komba zelo rodé a epsinga que 1000 wana ya ebi ngote ye ba pesa ka ba fo balade ku talibina ko so ku monter ba fo balade ka ba transport c'est na kata ata carburant net ka transport ba pesa ka la cadre mais o ba 1000 ba tangeli kombo na grand-père aboya le bi azuna mbongote bongo redi a mission batangi soki 1000 ngala ba grand-père pour na so la na grand-père a epsinga na solo na redite mais au monde ande sirede on dit m'appelle net au monde mais batangi kombo ye mo falu ale ka justifier il faut se rasoir qui tele ale kana na tele lo bagenga na zuna ngate grand-père de solo qui ne par téléphone a epsinga que non héritier za bongote na comprendre ndeni ba kotanga kombo na ngaki na zoki 1000 na zuna nga 1000 te omoni donc mambo za compris alors héritier vous qui vous approche na famille lorsque vous qui se makambo wana réaction surtout côté na bino ba ebozala ki na des fao na famille ça biso jusque là tolela vie na biso akufaki toko tika kolela vie toke welisa la mama mbongo wana non mbongo wana ba oyo bali kaka c'est lipso ka pasi mais bali na bango kaka ya nango biloko mokili lelo bolia defa bolo bolia nani ozomona donc pour biso famille vraiment ba petit na famille toyoki ka information sali biso pasi mais toza na temps kolandela bambongo wana te muto akufi tokomona ka esu te tokozana esu te mais mbongo mutu ndasala yango mutu ndasala maboko esala halal mais mutu akosala mutu akufi te on comprend donc ça ne sert à rien tolandela bala wana bango moko bazomilukela ba problème na mabota na bango na ba génération mabota na bango. Mais avant de continuer mon parce que qui na suka fali to cha oyo kapé réaction il y a le V Félix Oazé quoi beaucoup à Bongo a réagi par rapport il y a voice wana ya Adrisha Bolandai. Vraiment merci ming pour la réaction hein. Merci pour la réaction na yo. Ngai faut ça la sur na ngai oyebi makambo papa Lutumba après ça makambo na koloba na télévision te na lela combien de fois na ministère wana Lambert nazomona bazoko ça dit que ozomona minabi mais kasba bimisa mboko to kuna papa Lutumba te
ozomona bazo yela kwa neti nyoso kene mango bondeni les arabons te ça dit na comprendre que ah bato bazo ngala balia na sima papa Lutumba devant Tshibala na lela 2 fois mon ba calmer ngai ba ngabi non wana za papa na ngai na lingi ba calcul na makambo te bobimisa mbongo bakunda ye oh siko bango ba comprendre ngai te ponga pe na comprendre bango te oh mais papa Lutumba elo bato ba ye barate papa Lutumba avant akende poto po aya kokufa akenda ngomona nanu Tshibala premier ministre alobi na ye mwana nanga leki nanga nga nazokende poto mais na ozonga lisute na ozonga ibembe est-ce que ozo promettre nga ke okundanga Tshibala leli papa po nozolo banenge wana habité na ozonga sute o voyage asuka nazo sala mais na lingo pesa nga promesse ke okundanga yi Tshibala yebise kende papa na osala ngo yango no monaka ville Lutumba kufaka un certain samedi dimanche déjà babengisi batu 7 personnes na 7 wana déjà babiki mwana ne waze kwazali na tia bango panzi likolo ya osala te moni donc nazo comprendre te na comprendre te mais ça dit que nga nazali flouté nazo ba ke bozo linga bolia mbonga matanga mais bozo ça dit que bozo expliquer ndenge ko expliquer ndenge ni ha non yango no moni mbongo oyo kutia matanga bat bazo lia boya banzela ha okamona yote yango no moni mboka ko bonga na ngate ah mutu kuta kufi bolia mbongo na ebongo siko so ba pesa ko to nganzela mo to nganzela mo ezanga na otina donc passe na biso yango wana bat bazolia même mbongo ya matanga siko ya nzela siko basala ngoni ote mbongo mo par exemple ote pona bekol ah mais tu n'auras jamais biloko wana o mbongo ya courant o mbongo ya mai mais muntu ko liango kutu kitoko kutu ayibike kureza butute donc zana na tranquille zana tranquille so mutu atuni lobi tete adrisha lobi wana ti adrisha lobi même na mbongo ba pesa ki $100 ba adrisha wana bazala ko ndeti ba batu mo ba incorruptible bazawana adrisha lofombo kosala couple na bango te so akolia mbongo na yosi makelo basu tolia ki mbongo ba manda chante wana 2 fois te ba bazalo ko la ba do bazalo ko ba mbila bolé mbongo bisika bonso malote nga nazaki na nga infiltré oh a compliqué ba petit wana donc moni yango moni salami mbongo na sepeli na ndenge adrisha lobi moyoki komo na nga na katite moni nga mutu na bibisu kutu mbongo so ya pesa na famille cotisation non ça na tranquille ça tranquille na bi ke likambo ba tebeli ba kolobela ngo mais donc wana pena ko mela mbondo na jouer le côté pena ko jouer le côté mon na émission ya mami ile na tindela ke yo mo yoki na sukati na sengi parole na préciser bien que nga na yeli makambo o ya ba tâche awa te tâche na ngezali kolela to se retrouver ka nga na Adolphe kuna na cimetière kuna ba dio so ba yaki na basali ba discours mususu ba mona bango so yeneni ba mususu pe basali na bango ba discours te mais biso to za ba musicien donc voilà école moko boye ba musicien quand on te koufeli mutu même au kutu bomoni nga place mususu te mais na cimetière fona zala wana on ezali adresse ya suka ya ndeko na ngai zala kwa ne na zabola meso le na kufebi ke ah wase kwa na lukeso na banyete na limité pe na luka isute mais ndako ne ya suka komi wapi il faut luko yeba Lambert donc na éviter nazo réfléchir mingi mpona mboka na biso quoi moni a réfléchir mingi so je viens na biso bozi par exemple viona na lingaka e mingi na mona kikuta za exemplaire bas nzembo bango basali awa so olandi bandela nzembo na ndenge vie boza zo yemba kitoko na mawa zo bakendo tokendaki na yo biso tozongi yo zongite bongo lia mbonga mutanengo na ndeni je préfère encore bo pesenga $1000 na bengi famille na bango na bi tala 1000 ba pesenga na do salemba yango yo ozomona baksa mbongo na famille wana kute ko sauver yo parce que oh même nga admettons so ba pesenga mbongo na ba bo pesa kasi mais boyoka ke non na pesa on pa ya famille parce que ba mbongo ndenge na c'est-à-dire eza malamu te moni ba babe musu na vie yango wana oyo ba te belé o mo ndenge yo zo regretter siko ba to za combien ba regretter ndenge wana non bato ba lembongo wana na lingi kanga maman na mungongo penza luka pesa mingi ba chanteur et kanga maman na mungongo penza bien parce que c'est pas gentil quoi passe mingi osala bien. Très bien, merci. Vous qui venez, Félix Mazé, quoi. Et puis, maintenant, les solos, il y avait le Tumba. Tout ça. À laquelle même bateau, Est-ce que ça,
mais oui asali malamu po asepelite esali epasi talanga vie ozeka uti mikili afuti billet na ye ayeka matanga aleka na RTNC de msha mamile la loba yango bien ke na ye li marambuteke bo pesa nga poste ote nga na yo lela mutu na nga ozo comprendre et puis vie ozeka ko tala ye boy basa ba vie mo ba la franchise mais ba ba vie mo ba marchera vraiment correct ozo comprendre ce ka lozo loba ndengwa seka yo ki pasi na motema komona ke ninga na ye des fois akufi et puis ba collègue na ye ba se comporter na ndenge ba se comporter ki wana azolo ba mambo eza na nzela azolo ba mambo eza na nzela quelque part muto malamu na musique azate lelo total bazate bazana bango me ba mingi te bazana bango me ba mingi te na tanga lokwa vie na waze kwa vie waze kwa papa chéri jibe piano ko na buso bana te wera weki na buso bana ozo comprendre oka wana buso bana te yo ka yuso ka déjà que mbongo mo bimi ya matanga oki komba jibe tanga mi komba wera tanga mi komba waze ke tanga mi même vient na ko felo midi comme on est en buso bana te zala kiri moko boye batu moko boye bilonga ngoto e biango yango kaka et se répétaka ça ne sert à rien autant ba kombo mais so au monde bilonga ngo kaka yango wana makambo wana omona ka ba bimisi mitu ngala na problème na bango te mais bango moko bazo bebisa réputation na bango mo bazo bebisa valeur na bango personnalité na bango bo sa banze ba kitoko bo so défendre mboka na banzembo mais ko sala ba bêtise ndengwa na muta kufi po bino bo luka bo récupérer masolo bo lia ba mbongo ba mowei mbonga mowei balia kango te c'est ça mbonga mowei kuna kamowei soke tikali bo tali famille na e bo tali entourage bo tali orchestre les ali nini boko sala mais ko zo yango ko tena poche bon nzambo likolo kaka ayebi eloko mono ngana tuna e matingai adrisha polanisa ba nina lobi wana ayeba kingo avant non bakendaki avant quand il me les 22 n'est-ce pas pourquoi dénoncer kango te avant ayeko dénoncer encore après parce que là ba organiser ba nini matanga déjà pour le dire mon équipe pourquoi le bango makao akwa lo bango ka mbala moko te o se atala nanu makambe ko leka nini siko et après enterrement na yo mona ke eloko salamité par rapport à ndenge ya poids ya mbongo wana yango mona adisha bimisi ba voice wana alobi makambo wana ba bengi moi $100 vers parce que $100 kasi yango alobi te aza la franc parler aza ne muta vérité bombi te ok alobi ke avie bongo yanga azu samba pesier alobi yango soka bombaki kazwaki $100 a bombi alobi te wa to ko lo ba gadisha pe mais alobi yango na média ke via pesaki ye $100 le baza bato ba na franchise bre adrisha le fombo baza moi ebele baza bato ba lo ba vérité adrisha ba potala nyoka longa kanisaka toujours mambo yango na kaka moninga muto lo ba vérité bato balingaka ete soki muto lo ba vérité bato bazo mona enetike azo bebisa oh vérité nde yango esalaka bien pour makambo ekende kitoko. Très bien, merci madame, messieurs, nous sommes arrivés à la fin. Il y a un entretien d'Abisso, je crois que la zone d'ombre est zatée par rapport il y a Makambo et Leki. Et il y a certaines personnes, Oyo Balinga, qui ne va pas le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est-à-dire, Binobomo n'a pas si, mais Bango va s'enrichir, na Sima ya pas si na Bino. Moi, je souhaiterais à ce que Bongo Balobiwana et Zalata, petit frère, comment on a dit, petit frère, des fois, on a parlé qu'il y a Chirac Lulendo Azali. Bienvenue Lulendo Azali. Ok, ata Juke, ata Ketcho Kaka Boke Bopesi, est-ce que maintenant ils allaient kuna Bopesi et on s'en malade momingi. Après d'être mon qui présent à Diosha, soit Diosha Lemba Boke Bopesi la famille n'a que et on ça. Mais Kolia, Nengabi, Monga Mowei, ça fait très mal. Et le truc de tout qui s'habille sur mission, ni le Covid ça va tout balandi biso à travers le monde par rapport à Makambo yo et Binio vraiment. Hello nakolo bakaka ki nazongeli yango soso tozo remercier gouvernement na ndenge asali be fort ma ke via kundama dans les bons et
sœur nanga en Allemagne Sylvie Mode n'a informé que vie bakundaki na temps normal bakundaki na temps normal et tina suka bache dal kabusa zalaki wana nzoto vie ezateke bakundaki après bapikoli bake kunde kotemsute vie bakunde système pembeni ya papa Wemba na temps na nécropole 1 bakundi vie na temps normal parce que landaki mo ba débat mo netika ke lobby bakundaki vie après bayaki te totika biloko wana Sylvie to pesa solo baba ta Congo central balandaki baba ekenozaki ya solo bandoko senga bakunda na Congo central non bakongo nyonso basengaki bakunda vie na Congo central mais l'état yotala ke vie akomaki ya patrimoine national vie kisu muta bakongo te akomaki mutu ya monde entier donc mutaka uta partout na monde akoya kisasa azana facilité que la place bakundi général de fort ba fanatique na ya ba province bakoya kisasa boya zwineka transport ti nécropole akota la place bakundi vie alors yango na osenga na ba Congo nyonso après 40 jours il faut to lukato s'organiser to yeba ndeni to contribuer to ça la cagnotte ba $1 à chacun pour na to ça la deux monuments ya général de fort monument na moko na kisasa monument moko ezana na Congo central bolura ici alors tous les bakongo message on a pesa en tout cas beau capter en dans les jours à venir organisation mongo ya bien ko sala mala mongo na $1 et vous allez mal structurer exactement structuré il y a vraiment la place sengeli compte to fongola to ça ba $1 wana bato baza partout dans le monde balinga de fao to biso moko comme to raté ko kunda na Congo central to ça elaye limbisa ah le robot to système biso pardon fallait baksara 2 minutes to ça elaye monument poni ba décorer c'est une question très importante ba tuni est-ce que bako ko décorer des fao té kasima kamaka bimeli wana ti et bimeli na décoration chaka Congo tanga poser problème pas Adrisha Aïbaina général, oya chancellerie voilà, Adrisha Aïbaina Aïba Bengue Bajete Ndeko Kende Bakende pas gouverneur. Pourquoi pas gouverneur va poser problème wana, ya ko décorer, ba osenga bango $6,000 pour ba décorer. Des gouverneurs à Gangaki, mais ba mise boza ndenge nini. Mais il semble que le gouverneur 25,000 na bimisi. Non, loin de là. Oyo basali faut pas décorer loin de là, je ne crois pas. Le gouvernement Rosanga bon tu pas décorer des fois. Makamono se bimeli wana nako luka ko zwa plus. On comprend nako luka ko zwa plus. Pour ceux qui net pas pesa ki 6,000 wana et bima qui pas fait chaka Congo 6,000 yango yo pour pas décorer général. Toi tu crois que baba que na chancellerie baba que futa 6,000 et 1000 comme 2,000. On comprend. Nako luka ko gagner mbongo na ba place nyonso koto to bimisi des places vérité au bima il y a $25,000. Gouverneur y moka le bina monoko naï omoni voilà merci donc en tout cas autant mission en tout cas bato de fois aura mingi nazo remercier la Suisse na mona toujours a dit Diogène sous les Bwangala Sam Samintangwa Ngambe de Genève Kaba Beltoko en tout cas baza ebele na Suisse wana na Japon ya Charles ya Shakito na staff bien surtout à VDF na Paris tout le monde Anto Bajak Vela Ouest na Allemagne tout le monde sert na Sylvie Mode en tout cas baza ebele moi na tanga ba komba bango chez Zate mais merci message dans les ara que dans les jours à venir tout ça la cagnotte à $1 à chacun ba Congo nyonso monde entier ba on a $1 pour tout ça la deux monuments donc on a un message clé on a lancé par ba Congo nyonso. Très bien voilà merci je crois que Congo tout va comprendre le message na yo merci Ritien Vuki parce que
au permettre de tout ça là vraiment n'attendre un entretien que Dieu vous bénisse. Merci de venir sur Balali Bisso à travers le monde de Sarabino tout ça toujours on a pas Europe Sabino information fiable et vérifiable autour toujours na source donc je crois bazan d'ombre tout pour comprendre qu'ils allaient déjà et à courir banak non voilà il y a eu tel genre de personnes oh basal makamona mais concernant la Roloba en tant que chroniqueur en tant que journaliste en tant que Congolais vraiment on ne se moque pas de mort. On ne se moque pas de mort. Papa Nabiso, Yaya Nabiso, Vieux Nabiso, Obo Sala. Mbongo Ekobong Sabino te. Mbongo Oyo Ekobong. Par contre, Ezoko Sabino Mobondo. Les Balba Mobondo. Malédiction. À tes yeux, ça peut te suivre dans la génération Nayo. Bananayo pour rien. Donc moi je crois qu'on doit changer le comportement prochainement. Continuer à tenir compte Nango. C'est un grand artiste. Vraiment, on ne peut pas continuer avec ce genre de bêtises. Merci à la grande équipe Oetenenga Compagnie. Merci à Fali Matoko. Merci à Maman Chantel Ayao. Merci à Venanga Guy Sungu na Manchester. Nicolas Lele Mabe et Maman Dorine. Je profite pour s'appeler grande sœur dans les États-Unis. Il y a Marie-Hélène. Marie-Hélène aux États-Unis. Na pesi bino mbote belé, na pesi ya Bona, na pesi pe ya Ferdinand mbote belé et puis Michel Ochudi na Londres. Là ça me vous dit motema Naomi Kosa. Merci de s'abonner massivement à la chaîne Nabino quand vous ne serez jamais dessus. Puisque tu auras toujours objectif, tu auras subjectivité, tu auras droit quand les alliés. Alors, ce qui est important, c'est Nabino, tu vous prochainement pour un autre numéro. Mais Congo, ils seront unis. Merci à la excellence Patrick Mouyaya, Tozala Zala. Tina finale. Ah bon? Excellence. Sur la table, on va dire voilà, merci beaucoup Patrick Mouyaya, plein de succès dans le secteur vraiment. État généraux Pézali aussi dans les 28. Tout ça, ça va refonder le secteur de la presse. Merci sur prochainement. Tous les amis de Patrick Mouyaya. Ciao. Vraiment. ABC One Television. ABC One Television.